Mbote na bino bandeko eza bino mama Ariette Kilumbu Shembo TV. Bambote na bino bokota bomi abonné botala bo like. Merci na ba oyo basi ba kota déjà o basi ba mi abona. Elubu na biso naza sko na volume 2 ya motema ya ngombe. Bao batalaki na premier épisode ba mwende na bandaki nde na skola ki motema na ngombe na katikata ki yango na tie tomate, matungulu, ai, mwa mafuta muke, pilipili mbuma, tomate mbuma moko po ezaki nango elubu moko ya muke, il faut komezira ka tomate po eza nani motema ya ngombe ya pepe supu. Bino na botali biloko yango wana ezotoka mai ekiti supu kamer, céleri na tiaki yango wana, tomate na tiaki pilipili pe yango wana na bana ko banana pe na baloli yango te na baki na ko balola yango ya suka. Elubu na biso ebeli bandeko na ngai. Moko pasi nakangi moto na balola elubu na ngai. Bomoni bandeko tochaki mai mena suka mai etikali kaka moke mai wana nde pepe supu na biso o tokoki kolia. Na moni pe elubu oyo ya motema ngombe okosala ngo pe na liboke na kitoko yango moke eza mai te toya nango sikoyo to présenter yango na kati ya sani. Tosalaka vite pe ya ko présenter yango eza nango eloko moko ya nzunga moke. Na bimisa tomate nyonso etikala ta moke kuna te yango oyo. Moni motema ngombe na biso ndenge ebeli mwa supu nango yango wana mozu soki pilipili yango likolo soki moto akolinga kofina afini alie me bana baliaka te na okipe kofina yango nga moko. Pilipili yango tande boni ozobomba na boye pilipili olingi bamona ote ndenge oza mokuse kango wana pilipili na biso yango wana pepe supu na biso yango oyo. Omoni mwa céleri esali esthétique ebima mibimba nango wana céleri na biso tomate pilipili na biso ezobwana yango komata po to présenter ebombani lisusu yango wana mwa supu na biso emonani moke. Elubu na biso yango oyo bandeko pepe supu na biso ya ngoyo yango oyo pepe supu na biso. Bambote na bino Nadine Bola, Papi Bola, Omoye Angélique, bana Irlande, Brisbane, Melbourne, Adélaïde, Swaziland, France, nyonso Kinshasa, Congo tina bamboka. Bambote na biso elubu na bino yango oyo bokota bo like yango bo commenter yango bomi abonné na Ariette Kilumbu Shembo TV. Elubu na biso ya motema ya ngombe yango oyo. Bye.